bandeko rando oyo ya Cristiano Kabeya na GL Show eboteli Cristiano Kabeya mokomprena na mobali na ye. Donc na ndako na bango kimia échanger rythme. Donc Cristiano Kabeya na mobali na ye baza na ba situation ya mokomprena. Alors topesa faute na nani ndenge na couple ya Cristiano Kabeya na problème. Bokomona ngo te bango mibale kamba omona ngo. Topesa faute na nani na GL te tokopia na GL te. Bozela na on pesa message na Cristiano Kabeya. Cristiano Kabeya ozwi musala ozwa doki okomi na bana mibale okomi déjà ko se préparer okoma femme seule. Cristiano Kabeya bol nini oyo mobali ya Cristiano Kabeya fungola miso makambo ezali ndenge ozomona ngo te. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi Kabelo oke kobongisa Kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number 1. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Cristiano Kabeya banda Afrique tango akati Braza asali kelikerando alobi mobali na ye apekisi yango fayokela mobali na ye. Donc azwi au moins 5 ans asalaka rando te. 5 ans eya mokete ebele na poto awa pe aboyaki rando aningaka meka rando na afilora tango azwi mukanda apoti mwana moko bala moko afilora bendani ye patiki rando wana azako dégager toujours beauté na poto. Après beauté et diminué. Aiko bota mwana mibale. Doki bashanze doki ekubi. Azwi musala intérim ya bien. Condition ya vie na mobali na ye na pa vie na ndaku na makambo tu échanger.
na moma oyo na koloba estabilité eza modèle mosusu. Cristiano Kabeya beauté est diminuée mais a comment récupérer beauté. Na musala aza intérim mais ya longue durée. Mukanda ya kitoko. Bana mibale. Alors, Cristiano Kabeya aye kosala rando munene akei même koluka gel alakisi même aza na posa ya rando ekende ti bisika okende. Alors ayebaki oyo azosala eya mpona rando te me mpona atumbola nde moto bane na ndako mobali na ye. Ayebi ke mobali na ye akosepela te rando modele bo. Asali yango mpe briskema te. Aza deja na bacomportement un peu différent na kati ya ndako. Akoma na bapirie toloba bakamaradi te. Ya tiaka bango bakolege ya mosala. Bakolege ya mosala baza na relation moko te na mobali na ye. Ya logique bakolege ya mosala. Me ye aza na relation na bato ya bakolege na mosala. Donc collègue na mosala soki ana camarade ye pa na relation na bakamaradi wana. Collègue na mosala soki aza na mobali ye pa na relation na mobali wana. Me mobali oyo ye ana relation na bato wana te. Bokomona ngo rien du tout. Mais na bato bali engagé baza na couple tiliwa basali ba sacrifice ndenge Cristiano Kabeya na mobali ne basala balongwe Brazzaville baye Maroc po baya poto baumeli bakokite bakiti Sénégal bakokite bazongi Brazzaville baketi Kinshasa sanke bato bayeba babombama balongwe kuna bake Zimbabwe. Na Zimbabwe nde epesi bango makambo po bakoma na Grèce baleka direct Belgique. Donc na Grèce baleka kineti escale nde bato bakendeka na Air Ethiopia. Direction eleki Belgique bakiti pe na aéroport bakoti kitoko. Po en tout cas Zimbabwe elaka na bacircuit ya bien. Ata bato banéglige kango. Ngada yebi yango bandakala. Alors bazwi temps ebele. Au moins plus de 3 ans ou bien 2 ans. Na kotambola bongo. Etanke baki na mbongo na bongo. Lelo oyo baka na Belgique te bise bakitaki ba na France. Makambo tout est aussi très bien. Alors eza regrettable Cristiano Kabeya Mobutu azo se préparer déjà na kifam sel. Aza ko se préparer yango wana aza na posa rando makasi. Tango azo ika mukanda adinga ko préparer déjà na mwana moko ateste abota mu comprena akomane femme sel na mwana moko.
Mais tango amoni opportunité muso ezoya côté mobali na ye a maîtriser. Ba changer donc a maîtriser. Azui musala a maîtriser. Mais tango musalango atali ya longue durée intérim me a lokola embauché. Mokanda za nango lelo pe ezo peze. Akozanga musala te. Bana mibale pe asasali plan. Pas au monde déjà. Ako gérer bango très bien sans papa na bango. Ndaku makambu te kozanga ete. Kaka nde oya kozanga ye ezali moto pasi. Po mobali na ye akomi moto pasi po na ye. Alors Cristiano Kabea a besoin amela aspirine elongole moto pasi wana. Aspirine ango mokombrena. Abote na kia mike mesikoyo alinga pese kanda na makamboyo mobali na ye pekise tele debi na makamboyo mobali na ye bise tele debi soko continue rando ngano to kapwani na kanisa soki bolandi depuis Congo Brazzaville. Cristiano Kabea a repetango akotanga bambongo. Alobi atikirando aboyi baboya ye. Mobali na lobi soki kaka turo mekiboy. Na boyi yo. Memi kutuba kamera apekisinga ona kolobaka poboyoka. Mikolo goya bokomonanga même pas ni na kamera libela. Fona lengela mobali nanga lipana nanga. Aza n'importe qui te. Tango aloba bongo esalama pe bongo. Yango vraiment comprena akoko botela mobali na ye yango wana. O mobali ne alinga te dès le début. Pe mu comprenango bino bo comprendre bokoloba a papa Cristiano Kabea asala kanera lote tala jeli wana ndega go finga naba mikolo maloba ko bimisa. Alors Cristiano Kabea muteme sui yango azongisi bokoloba bongo. Orke yende mutabandi jeli ayebaki ndenga go provoke ye ndenge okende. Ndenge kaka abandaki afilora. Heureusement afilora. Ayokela mobali ne doki kapaya pe ye moko pe arezonaka afrene. Afilora azana posa ya divorcité na mobali na ye. Au contraire azolota babakisa mwana mosusu. Batonga ndaku na bango na maluku. Bakendeke chaque vacances. Mais Cristiano Kabea ana projet ya kobwaka moto pasi. Moto pasi oyo ekomi ye chronique. Alingi medikama moko ekolibere ye na moto pasi. Ata soki esengi akatisa lukika. Akokatisa lukika po mutu oyo pasi esila. Yango mokomprena ezokende deja na rythme. Ngai na fongoli bino kaka miso. Soki bomoni mikoleko ya Cristiano Kabea matate bimi na miso bato na mobali na ye. Boyoki atikali famsel. Boyoki bakizasyo ebele contre mobali na ye asalaki boazongisi boye.
ata bokundima maloba Cristiano Kabea bokopesa ye ba raison problème eza te menga sinafungoli bino miso Cristiano Kabea Mobutu aza ko se préparer azwa liberté po akoma na mobali mosusu te po akomande libre azala na moto pasi te devant ye asalaka makabo ya lingi bakabolaka ite na moto moko te donc ana bana mibale ade ane sengo mokande vanda ane sengo libanda awolala te ba service na ba bureau tout à maîtriser donc désolé bandeko bana na epe ba français ba passeport rouge bandeko na fongoli bino pourquoi Cristiano Kabea azosala rando sikonde mobali na ye afongola misu très bien ayeba ke makambo o Cristiano Kabea azosala pote emema bango na bokabwani divorce nakanisa toyokani bien. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi Kabelo okeko bongisa Kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi à Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.